Bonjour, bonsoir, na ba fan sur DKM Flash TV. Bonjour na boss nanga David Kanyama de États-Unis. Bonjour na caméraman nanga DMD mobile ambishi ya mwindi de ma boss alobien. Bon misana na bongo. Na me ba fan sur de ma boss abonner toujours na DKM Flash TV bozanga bilenya de ma boss la poule gamoko c'est l'XT de ma boss aye bokota bilenya ngwe banzi. Merci ba fan sur de ma boss lelo ayeka na ba sujet na ye oyo il y a bien au message nango de commence mo abenga ki ameka vraiment kolela trop kolela penza des alakaka oui ameka ki na koloba ke azala ki na no na azaki na engagement mon côté azaki na engagement mon te bino mo boyebi kande biso ba fito zalara et ozana na engagement te okolinga mutu nyonso mutu nyonso o mutema no esepela soka sepeli siyo okolinga mais tant okoma na engagement msu ekoza na ba limite koza na ba limite ndeko mosi wana azwaki akombe kutana na fiancé na mo boye kutana na fiancé comme ce qu'il faut fiancé wana asala nini abala ye no mo boye bikaka abala ye et c'est qu'il faut famille écoutana ma famille quand des arabes famille fait écoutana famille moi si na famille mobile fait écoutana pona mama libala et salam bande konanga ya DKM bande konanga ya DKM eloko moko ya kosama ya moi passe ndeko moi si na parcours na yendenga bandai kozana nango na parcours na ye akutana ka na mibali musuba lingaka ye oya nzima ka ezala pe na oya boyaka yaka akutana na tonton mo boye tonton mo totanga kombo na ezate mais ya musu na lisolo na nga tonton wana yebi yango tonton wana sikoyo esa la fita waye tonton wana za cousin ya garçon wana ya garçon o esengaki abala la fille fi wana tant tonton wana linga ki bika biso a fille amso ba sal langage mais alinga yete abimana yete basala pelo te mais aboya ye aboya rapena tenga na revivre na mutu roi yote boye des alaka sko e comme la tant que faut bala moi si cousin wana telemeli yango abike ndeko na ya ko bala fi wana te akoba la fi wana te fi wana zandumba ayebi masolo na nyonso ye na fi wana de ba bima meza alinga fi wana le cas déjà ba 3 ans passés fi wana yokutana mobali na ye o esengi ke baba na ye mais ce qu'on a minutes oyo cousin wana omotsa fi mal à l'aise ayebi si famille na ye alobi ke ye na fi wana ba bima y a une tourne lelo qui est passé na biso to ko tsa on a futur et ko sa ke lelo do mabosi asala be mission sans tabou alobela mamu o esengi ke moi sina mbende ni ba ko vivre moi sina mbende ni ba ko za na mbetu moi sina mbende ni ba ko za na ndaku abiema ya mwasi sikoyo bino bato o bolinga biso na ba réseaux sociaux wana toza bato o pe tonzime za bato o pe to boya siko lelo soki ke net biso ba fi net sito ba net biso ba fi internet na kuta no bien ndeko na yo o ayebi akoza la yebi ke do mabando sana ebe mission ma bi kete na za posta na bala ina tsena ndako siko seke bino nde boko baby sila biso ba bala supo na lingana na yote supo na bibala na yote supo na sana na yote bandeko mibali botika biso botika biso basi toza la l'aise et vous appelez to bimana biso na yo so déjà le cas na on ba te belé supo yo ko beti na ba histoire te mabino bo misana ko kanga makambo mo boy o mo makambo de kutu na bosana na mtu yo zo kanga ngo makasi allez mobali alobi bimi ki wa bala nga yo zo telemeli yango papa te botika osabilo kwa neza bien te na boy pena kokota na ba mozindo botika tant tolbi va les passer na biso oui MC ko comme la biso problème na futur bien sûr mais ce qui moi ça wa linga na yote
aboya na yo em suka elobeli na ende sala ki moi bien te mais bosana elote on ngara bebi seleka libala ne oazo on a héros baninga bazoba mabala ba 5 heures mais zongo ya 0 heure yo bebi sela yango papa pardon tikande commence abala azo mobali na lingi amo banga na ekaka mona kake e ya komele passe na ndako ne ya libala ba bonné à doma boss bo s'abonner kak bozo ba bo partager l'émission na ngai de bo messena partager vraiment boza de citer ngande na yaka na émission na ngaboy na yaka te toujours pour na lobela mam kaka ya mbetu ya ninte na yaka pe pesa mo conseil mukie bo commenter et ça nga vraiment bien ba commentaire na bino ça nga bien sikoyo mobile auto bimana été wa linganga na boya o sous sa monanga na bar na obina amonanga bien na garçon mo boy tellement na boya kai pona cousin ya linga balanga nda ebiki olibala ni zalate en tout cas merci la caméraman nanga DM mobile mbishi kande katolo baka mobile mbishi vraiment bobo sans rater tana bazaya mbishi wana ya mwindu pe ya ngolo. Merci la boss nanga David Kanyama, mon boss des prêtas ne merci na ba fan nyoso do ma boss quand do ma boss e sabino ke boss abonné toujours na DKM Flash TV boza de cité baby bolo baloba ka do mais no mo boko make bele bo video ma mikolo yo banda ko le kateme do ma ba kite na DKM Tiliwa DKM Tiliwa. Merci ma famille, ça de ma bosse, bisous, bye.